FC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimbe si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader. Bon début de semaine, à votre avis, merci pour vous aider à la télévision, on a vu pour la colonne d'info, lingala journal, il y a peu pour la peuple, tout fond là, journal pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui na célébration et longo na communauté musulmane du Congo, na fête Tabaski Nyos, les Kanaki Kitoko, dimanche 18 juin, qu'on a palais du peuple héritier, ma pine ma personne de bas détail. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à une prière, à un banquet où il a organisé dimanche 16 juin 2024 dans le palais du peuple. Il y a occasion, il y a célébration, il y a fête musulmane, il y a Ad, El Kebir, où il y a Bengaka, fête il y a Tabaski, invité de marque, un événement majeur où il y a Islam, a rappelé obéissance, il y a Abraham, nous demande il y a Nzambe pour nous sacrifier. Fils unique naye, chef de l'État a signé les musulmans et la République démocratique du Congo na unité poété balongo la conflit nyonso oyo ezana kati ya communauté alobi bande konangai bozali bongo na partie intégrante ya communauté nationale nazali prêt pour na koyamba bino kasi esengeli ba division ba conflit oyo ezali ko kabola bino na ndenge ya mabe e bana kosila pambate ezali ko freiner épanouissement ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré ki bosimba ke ba personnalité ya ndenge na ndenge ba participa ki na bokutani oyo kati na bango président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe, ministre d'État en charge de l'environnement Eve Bazaiba. Totikala kaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Sabino Kelongo na chef ya gouvernement Madame Judith Soumina Tuluka Bango va participer qui mokola samedi 15 juin na finale ya Coupe du Congo ya football oyo poza ki bango vers club ya Kinshasa contre FC Céleste ya Équateur kuna na stade de Martyrs une fois de plus héritier Mapinde Mingulungu. Chef du gouvernement, Judith Soumina Tuluka a participé qui samedi 15 juin 2024 na finale il y a 58e édition il y a Coupe du Congo il y a football finale oyo et opposé qui ASV Club ya Kinshasa et longona FC Céleste il y a province il y a Équateur nyonso elekaki na stade de Martyrs de la Pentecôte et Zali Bongo Mbale Aliboso depuis Bamboula Ebele comme na chef ya gouvernement aye bana ko assister na finale il y a Coupe du Congo pene ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate premier ministre azali ko tenir na développement ya football na République démocratique du Congo oyo ezali bongo vision ya chef de l'État ezali pe partager et pa ya premier ministre na discours na ye liboso ya ba député nationaux na Assemblée nationale Judith Soumina Tuluka a plaça kito atiaki accent moko na culture pe na sport oyo esengeli ezala na cœur to na motema ya action plus particulièrement na quatrième pilier oyo ezali consacré na accès na ba services sociaux de base. Bosimba ke chef ya gouvernement azali ko considérer promotion ya sport lokola moko ya ba levier ya rayonnement ya mboka pe ya amélioration ya santé ya ba congolais. Bosimba ke na suka ya final oyo ASV Club ya ville ya Kinshasa alongaki FC Céleste ya Équateur na 1-0. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende a procédé qui personnellement na remise ya ba médaille d'or et pas ya ba joueur ya avec club pe ba médaille d'argent
et pas y a joueur ya Céleste bazwa qui paye enveloppe il y a $60,000 américains pour la deuxième, c'est-à-dire Céleste PV Club azwa qui enveloppe il y a $100,000 américains maboko ya chef de l'État et longo na trophée loko la gagnant na sima ya victoire oyo bosimba que PV Club a représenter République démocratique du Congo na coupe ya Confédération africaine ya football. Kaka na masolo le premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka boyebake elongo na équipe na ye bango ba tenaki bongo premier conseil de ministre na bango mokola vendredi 14 juin autour ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Gouvernement Soumino Etena qui première réunion à conseil des ministres autour ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rencontre au Ezala qui consacrée essentiellement na prise à contact entre président de la République et membre ya gouvernement Soumina Boyeba qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours et orientation devant ba nouveau membre exécutif national a félicité qui manque na manque avant à rappeler bango ba grand défi au Ezala kozela bango nanga munaye premier ministre madame Judith Suminwa a annoncé qui organisation un séminaire gouvernemental a bakisa ki na kolobaki moko na moko chaque ministre a kozwa bongo job description na ye pe évaluation et kosalema bongo chaque 3 mois. Premier ministre madame Judith Suminwa a rappelé que bango baza bongo na service ya mboka pe baza kozela bongo ba résultat moko ya kitoko bosimba ke na début ya conseil des ministres ba membre ya gouvernement ba offra ki cadeau na chef de l'État n'occasion ya 61 ans na ye pona kosukisa conseil des ministres oyo chef de l'État na ba membre ya gouvernement ba posa ki traditionnelle photo de famille. Clôture ya session ordinaire ya mois de mars et seulement qui toko week-end et l'équipe na Assemblée nationale na Bokambemi ya honorable président Vital Kamerhe Bolanda. Collègues, nous allons inviter La clôture il y a session ordinaire il y a mois de mars samedi 15 juin président de l'Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe atiaki alongolaki équivoque nyonso pona ba émolument ya ba députés nationaux na discours na numéro 1 ya chambre basse ya parlement a rappelé que ba éli nationaux importance la transparence et réduction ba compte président Vital Kamerhe a clarifié ba salaire ya ba député oyo alobi ekoki kozala vérifier a défier moto nyonso oyo akoki koloba mambo ya ba émolument ya ba honorable député ndenge bato balobaka na ba réseaux sociaux a annoncé restriction ya tension salariale pe asengi na organisation nyonso oyo ba moni le contraire bakoki comme ba preuve alobi atie moto nyonso a défi pour na prouver le contraire député national à Touchaka et l'on a ba avantage nyonso 14 millions de francs congolais pe ba chef ya ba division oyo bazana assez ya 5 millions de francs congolais alobi et sengeli baye ba na ko restreindre ba tension salariale alobi akondimate ke abebisa image institution monene alingi aloba a haute intelligible voix que ezali koleka na niveau ya banque centrale moto nyonso akoki ko vérifier natina wana président a remercié ba député ndenge bandimaki réduction ya ba salaire na bango a souligné que geste o ezali geste moko patriotique pe alingi a remercié ba honorable nyonso na ndenge bandimaki likambo oyo atalisi lisusu ke ekoza en augmentation ya ba salaire soki mokete a rappelé que na session ordinaire oyo plénière etaki en place d'organe ya assemblée nationale oyo bako travailler pour na likambo ya budget institution pour na année 2025 a statué réquisitoire ya procureur général avant discours solennel ya président ya assemblée nationale pour na clôturer session ordinaire ya mois de mars plénière andima qui peut adopter qui ba point important local la adoption ya projet ya loi ya habilitation pour na solliciter na gouvernement économie ya texte oyo ezalaki présenté na représentation nationale et pas ya ministre d'État pe ya justice Constant Mutamba y a sollicité pe azwaki auprès ya représentation nationale adoption ya projet ba personnalité ya ndenge na ndenge bazalaki présente na séance plénière oyo Katina Bango, tout le monde qui paye présence, il y a Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, Oyo Azali ko tenir ma casse pour la collaboration et zala entre pouvoir exécutif et l'ongona pouvoir législatif. Quand on a discours d'investiture naie, Madame Judith Suminwa Tuluka a bêta que c'était na yango alobi ba koluka ba mécanisme nyonso ya collaboration pour être collaboration et zala ndenge ya malamu entre exécutif na législatif. Kaka na séance plénière oyo avant clôture et bana kosalema ba honorable député ba adoptaki rapport ya commission spéciale oyo etiamaki
bazalaki sur place pour na valider ba mandat ya ba suppléant bazalaki au total 39 mobimba suppléant ba mandat na bango ezalaki validé na niveau ya Assemblée nationale bango ba remplacer ba honorable député oyo bazali ko sala mosala ezali incompatible pour na oyo etali mandat électif mingi penza mandat ba député nationaux natina wana désormais 39 oyo ba ko siéger na Assemblée nationale lokola ba député nationaux nyonso eleki bongo na ndenge ya malamu honorable Vital Kamerhe oyo a président qui clôture ya session ordinaire oyo ya mois de mars a tombeli ba honorable député vacances malamu bakende bisika nyonso oyo ba votaki bango pe na bozongi na bango baya na ba rapport kitoko oyo ekotalisa ba problème to makambo nyonso oyo ezwami na ba circonscription électorale na bango. Gouvernement de la République démocratique du Congo na bokambemi ya Premier ministre Madame Judith Suminwa bazi autorisation ya ko légiférer par ordonnance pendant que ba députés nationaux bazabongo na vacances. Héritier mapine ba détail. Assemblée nationale a autorisé qui samedi 15 juin na gouvernement a une décision oyo eza na domaine ya mobeko pendant que ba parlementaire ba kozala bongo na vacances. Gouvernement oyo koki kosala mosala oyo pesameli na parlement pour na matière moko précise. Lokola ko bakisa délai ya état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. Ko signé accord ya convention ya Kodefa liboso na Banque africaine de développement bana mokuse na montant ya 60 millions de dollars. Pe lisusu na Fonds africain de développement na montant ya 30 millions de dollars na titre ya projet pour na ko appuyer gouvernance na développement ya ba compétences pe pour na ko sunga programme ya transformation ya agriculture PAGDC Pat na mokuse pe ratification ya bookani po na Kodefa oyo ezalaki conclu le 18 novembre 2023 entre République démocratique du Congo na GEMCOR Capital Management Limited. Ba député nationaux ba vota ki bongo mobeko oyo ya habilitation na sima économie oyo eselema ki bongo epa ya ministre d'État, ministre ya justice pe garde sceaux Constant Mutamba oyo atindama ki bongo epa ya premier ministre pe chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka esengeli bosimba ke mobeko oyo ekozala bongo promulgué epa ya chef de l'État avant baptia yango en vigueur. Kaka na masolo etali ya Assemblée nationale bosimba ke rapporteur ya Folinga la journal peuple na peuple obazaki sur place kuna na Assemblée nationale bazaki ba réaction ya quelques députés Nadine Sona reportage na ningi na ye no pena féliciter président assemblée pour la sens ya promptitude na ye ya ma plénière peut des questions essentielles autres que traiter yango to ba traiter mais par rapport na likambo oyo etali réquisitoire, il y a procureur contre les collègues Kazadi. Oyo avalaki ministre de la Finance à son temps. Ma député a sali démonstration que balingite mboka etangisama na posa ya mutu. Session extraordinaire ezwi ngonga ebele. Toyeti na tozwi mikolo ebele ya session ya mars, session ordinaire. Mais lelo tokomi na suka session wana essentiellement na mikolo etikalaki mpona session en mars ezalaki mpona koadopter d'abord programme ya gouvernement esalemaki et puis na kotraite badossier misusu notamment korépondre na réquisitoire ya procureur mpona kopesa autorisation ya instruction ya dossier ya ancien ministre ya finance et puis pour valider le mandat ya ba suppléant ya ba député oyo ba poni misala mususu eza incompatible na mosala ya député national par rapport na besoin la ya ba imboka oyo ezali ko se généraliser plus surtout nzela ezate mabwako na ba cité nyonso oyo etalemi ya province ya Sankuru soko ke na Wembonyama Kataku Chumbe ça ne va pas soko ye na Benadibele o ezali porte d'entrée c'est gravissime hein soko ye na Lodja zo kawana c'est-à-dire le bois qui est comité dans le marché central. Secrétaire général adjoint ya RCDKML Mwanamboka professeur Melchad Tan Atiani asalaki week-end eleki kuna matinée politique na commune ya Bumbu précisément na quartier Mbaki ezalaki na occasion ya sensibilisation ya base na bango kuna ya funa pe kosenga la bango solidarité pour na bandeko na biso oyo baza bongo na est. Reportage Stéphane Skande Nadine Sona pe Fabrice Lundombi.
Weekend ezalaki très chaleureux kaka ndenge ba image ezali kolakisa TV ezali radio te miso ezali komonisa ezalaki nde pona koyamba secrétaire général adjoint ya RCDKML mwana mboka le professeur Melchad Taou Atiani kuna na commune ya Bumbu précisément na avenue Lungweni na quartier Mbaki moya bienvenue ezalaki prononcé epa ya président fédéral ya Funa monaki pe présence ya présidente fédérale ya Ligue des femmes Funa kuna azwaki maloba pona ko remercier secrétaire général na bango ndenge andimi koniata makolo na district na bango ya Funa précisément na commune ya Bumbu sur place tomonaki pe ba représentant cadre ya RCDKML ya ba différentes communes sans oublier président ya Ligue de jeunes et soit qui est maloba secrétaire général adjoint ya RCDKML particheur ya honorable Mbusa na Mwisi kuna asengaki na premier ministre chef ya gouvernement na chaque conseil de ministre bazwaka 1 minute de silence pona kokanisa bande kona biso bazali kokufa na est kuna atalisaki na bana ya Funa tina ya ba tourner na ye na ville province ya Kinshasa mikolo eleki azalaki na changu message kaka moko solidarité pona bande kona biso oyo bazali kokufa kuna na est na guerre injuste oyo ba M23 bazali kosala na appui ya Rwanda kutu asengaki nanu 1 minute ya silence pona kokanisa ebele ya ba Congolais oyo bazali kokufa na kwa wana abetaki pe historique ya parti na bango RCDKML na président na bango honorable Mbusa Nyamwisi asengaki na bana Funa précisément ya Bumbu bakisa ba pasteur tango nyoso soki bazali kosambela na losambo na bango babosa na kateko bondela pona bana nyoso tu ya est a présentaki na ba jeune quelques projets ya développement oyo azali kotia en place pour na progrès na bango ba jeu ya ba question per réponse ezanga kité secrétaire général adjoint a répondaki yango kitoko bana Funa bazwaki esengo na suka na nyonso secrétaire général adjoint Melchad Taou Atiani alobaki boye toye ko sensibiliser population to bandaki na changu toye siko na Funa pour la solidarité envers bande kuna biso ya est tozala na union de prière na bango to compatir na ba passe eza ko salama côté kuna bazako bomba bato récemment ba ucho bomba pe bato et entre temps nous ne sentons pas cette compassion là de la part de la population chinoise to sengi même na gouvernement qu'un deuil national soit décrété parce qu'on ne peut pas comprendre que bazo bomo bandeko biso na Kinshasa fête na fête ya wana toye pe toye kokumisa mokonzi mboka to pesa merci na ndenge mokonzi na biso auta kozala pendant une année aux affaires na ye lelo aza sous aux affaires te mais il va toujours continuer à servir la nation na l'Assemblée nationale. Asbel aimons-nous vivants basala qui marche de santé moko ya kafu moko la samedi 15 juin 2024 Bolanda reportage oyo ya Fabrice Lundombi. Asbel Babengi, aimons-nous vivants. Nabokambe meya numéro 1 na yango Ndombe Koso, structure ya Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na mokuse ba profita ki journée ya samedi 15 juin 2024 pour na kosala marche ya kafu. Mon côté à bungi qui exercice physique et zala kamalamu pour na santé babanda ki na limité ba tambola ki nzela bazwa ki avenue Sendwe babimi na boulevard Triomphal bazwi avenue des Huileries destination ezala ki bongo na avenue Nyangwe na commune ya Lingwala et pa wapi ezala ki point de chute na bango bosimba ke Asbel et mon nous vivant ezali structure oyo ezali ko appuyer PPRD na makambo nyonso pe bazali ko soutenir autorité morale ya PPRD to président national Joseph Kabila Kabange bosimba ke marche oyo ezalaki vraiment réussite totale pambate tango bakomaki na Nyangwe na point de chute ezalaki esengo makasi kolia pe komela ezalaki vraiment au rendez-vous nyonso kaka pona kokolisa bondeko pe boyokani na cadre ya Asbel na bango et mon nous vivant ndenge numéro 1 na yango Ndombe Nkoso alobi na micro ya Info Lingala. Toza coordination nationale de ces de base et mon nous vivant. C'est une structure d'appui aux actions du PPRD
Je crois que lelo tu lances une série d'activités dans le cadre de renforcement des liens de fraternité entre les membres de la coordination et mon vivant. Là, tu as une marche de santé, pas seulement marche de santé et agapé. Objectif est d'encourager les camarades kabilistes à continuer toujours dans l'élite, les fidèles et loyaux devant le président du parti Joseph Kabila Kabang et puis na PPRD. Et il y a l'autre qui marche agapé. Dans le cadre du renforcement des liens de fraternité entre les membres, il y a Emonu Vivant PPRD. Mon côté à Bossani Asbel Babengi Emonu Vivant, structure oyo na kati ya PPRD, bazali wana tango nyonso pona ko appuyer parti na bango PPRD, même na tango ya esengo topé na tango ya pasi, bazalaka toujours na fidélité, loyauté pe discipline na bango, ezali ko sala ke Asbel oyo Emonu Vivant na bokambemi ya numéro 1 Ndombe Koso et kende tango nyonso liboso ndenge bozali komona biloko ya boyi kaka Asbel Emonu Vivant. PPRD, moto, 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 Inawaka, Inawaka, bouh. Je suis Joseph Kabila. Suite à modernisation à piste de Luano na Lubumbashi NDC a modifié l'horaire de vol naye na différentes villes de la République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Ma préférée a été Mat Mibale. Ici, il y a Ndolo Ista, Pesit, il y a Mbinza Delvo, Bango, Bazako Senga, Bato Nosozana, Posa, Zoa formation, il y a Kitoko, na cadre technique, il y a de remplir, ma formule, on peut passer à la demande d'inscription. Stéphane Scandi, reportage. Kinshasa boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat Ndolo Ista pe itemat Binza Ista na Delvo na commune Yangali bazali kobengisa baparent nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino, bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Bano batanga kawa, bako sidi sawa, bako komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye yango na bengi bino boya ebele ba option nyonso oyo totangi
bokokuta yango na basite na bango nyonso mibale, c'est-à-dire na Itemat Ndolo na Itemat Mbinza na Ngaliema, Camp Météo, avenue Metelsat numéro 1, quartier Congo, commune ya Ngaliema. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025. Mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e. Pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test ya admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. Boyebi ke formation na kati ya Itemat ezaka formation moko intégrale. Tuchaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e, mais formation na bango banda ka partir ya informatique na anglais. Nde tupesa ka mise à niveau à bana pour na technicien actuellement selon la nouvelle technologie, sengeli mwana maîtriser anglais na informatique. Et puis to ke pe ko signaler ba pratique ko ezali ko sala na ba différents domaines techniques na biso. Je pense yo moko moni ndenge tosili ko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pona bana section aviation civile na batelier mususu. Je pense nde mabongiso tsili ko bongisa ba boti pour être ba na lombango le 20 juillet déjà inscription et premier test que ça les meilleures inscription na kati ya Itemat Istal. Poto malonga pona bana na bineza protiva pio pe mukolo okomela yango pesa ka santé ya kitoko. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh bino, bote la baoni. Bote na bodo na bino. Baba kanta bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danse na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Pona koyeba ndenge journée ya mardi 18 juin et kozala ndenge ni bola na provision météorologique. Bozala kebele pona kolanda folingala journal ya peuple na peuple ceux qui veut se plaire qui ça merci na équipe rédactionnelle celle qui journal le kana kitoko na mandaku na binonga na bino to busana rendez-vous mais kozali ko ya au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye
akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti komodifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours ya semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader